signaki contrat ye na liwa liwela kaka ye jamais koya na ndako na ye wana liboso ya mibale ya misato ya mine yake ay bana Congo bana monde entier banda lobi na butu lito esali passe téléphone komi moto osana te ba contre molema ba ye mabe vie moko komona ye papa viki longoma lo loba bokomela mai na tonga ayoki kaka ndenge bozoloba wana me nzambe emona na décidé na koinvite baninga nyonso oyo baninga reli ya misi na babruyi nyonso esalami autour nanga programme ezaka moko le 24 tozala bongo na studio Maman Ngid. Le 25 août bien sûr tozala bongo na musée des arts juste à côté à Palais du Peuple. Le 26 na couloir Madiakoko comme couloir Papa Wema sur ba villageois tozala wana pour honorer 40 ans de carrière. Le 1er septembre wana nde ozala na Pullman tozala bongo na concert VIP. Voilà là on a koloba là on a koloba pour na compte molema nzamba bakisami na mikro papa moka signaka contrat ye na liwa liwela kaka ye jamais nanu te merci.